Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. BOMOKO ya mboka. BOMOKO ya mboka. Babi BOMOKO ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka BOMOKO ya mboka. Ila. BOMOKO ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na BOMOKO ya mboka. Lanta BOMOKO ya mboka. BOMOKO ya mboka, elengi kano. Un continent, mais on parle de l'univers tout entier. Mukili mobimba, naba nyama naba ndeke. Nzamba za décida bomba bikela mu nyons, mais mutu moko zo trouver grâce. Pas parce qu'il était spécial, mais parce que motema na Nzambe sepele na ye. Muto pona kabato za Nzambe. Bible zolo baboy. Il a haï Esaü et il a aimé Jacob. Wana bana nanu babota mite. Moi si abanjize. Nzamba kamati bana mibali ya mapasa chena libu mwa mamoy. Lere zemi ezo évoluer zemi bandi kotungisa mama aza lezete. Mama lobi me s'il en est ainsi. Suki makambongwa ba zemi edala akaka boy. Pourquoi suis-je enceinte na memeli yangu nini? Donc c'est-à-dire ka ba ye na zemi. Qu'est-ce qui se passe? L'air qui na prophétie, bandeko, à tout Nzambe, ni nezole kanana libumunanga Nzambe bise ne t'en fais pas. Des nations se trouvent dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus puissant que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Yaya bakonyata ye na leki na kotuna yo mutuna yaya sali lisumu nini na libumu ya mama po Nzambe aloba leki ya onyata ye. Nebito siko zo comprendre. Yaya sali nini afinga ibatu amanga ibapara na ye umundenga tofanya suki Nzamba sepele no sepele na yo batu bakolo bala isaka nini. Qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, abandi ko sambela après ngai. Équipe pas dans Nzambete. D'ailleurs, uto zakatama yelete, équipe kate. Alléluia. Kola pambula yo. Ba musukutu ba olo aloba atelinga la biente. Kaka ya mabewan ezo kende liboso. Atika Nzamba matana yo. Kola pambula mutumoko. Soki mokili ezalaka yake même pour mutoko mokonzi ya bato. Il faut dala oya tanga koleka bato nyonso. Na banza mbele baba bato benga bazala bakonzi benga bazala ba professeur à université ou ba PO wan. Mais soki Nzamba kamati mutu na putula tombolier akoma ka mokonzi na ya ba PO. Parce que eza Nzambe. Ndima mene Nzamba tombola yoko. Tombola yo. Bible zobe que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Libaku malamu na vi na yo. O sepele sa Nzambe. Ya ndengo fanji boy. Nzamba sepele na yo papa. Esili. So Nzamba liba komatisa yo. Ataba fingi. Ala isaka nini? Atana démarche abiente. Équipe kate. Oh. Yo mwana ate mwasi mususu abali bazo finga ye. Ata utata ite utata elongi lokola mubali. Me abali. Yo mutoza elongi lokola mwasi otuli. Omoni nazolo banateli kote ipo. Na buso ba problème kona te. Bobeta mabuko na avancer. D'ailleurs, c'est en passant, bande mabala penza mabala ya solo ekipakate kitoko makasite. Webite basi musu ya kitoko makasi bato babanga obala bango. Wana soko bali obali ngamu. Bali ngamu nde mwasu umone uzane na nda mutu ya makasi ya mbongo kule ya botolier. Pardon. Bato mo ulinga bala mwasi boteza la mwa mukepo.
Des fois, bah, tu es au kate. Ma beauté, belé, pas problème. Je n'ai rien dit jusqu'à là. Mais tu as une longue place. La grâce de Dieu. Le la grâce de Dieu. Bible doit que Nzamba s'appelle na Noé et dit que nazo bikisayo. Mais nazo sa l'alliance na yo. J'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche. Nzamba ba dit fais-toi une arche de bois de gopher. Tala ndengeni no osalam. Apesi na description. Pas yebisiye boy. Na bois toi no kokota yo mokote. Okokota yo na madame na yo. Après okokota na bana na yo ya mibali. Après okokota na basi ya bana na yo. Pona nini? Nazana besoin landa na kufungula quelque part. Alliance nzamba zo sala na Noé. Ezoye ko bikisa mwasi ya Noé. Pe ezoye ko bikisa bana ya Noé. Mais le kola bana ya Noé pe ba komaki déjà ba marié, ba sina bango pe ba sali nini? Ba yepe ko bik. Kote Noé akutana ki na Nzambe ba yebite. Kote Noé asola ki na Nzambe ba yebite. Mais bango ba komi ko mona kaka no bino fo bobik bokota. Nde ba otina boto. Pe Nzamba yebisiye boy. Bikela mu nyonso ba nyama ba ndeke na ba reptile ba tubandeka mike ba nyama mike okozwa 2 de chaque espèce et kota na arche parce qu'il faut bika na yo. Pe Nzamba yebisiye boy lere yo osala arche osilis vanda kaka tika arche polene. Ngai Nzambe na kobanda kotinda mibale ekoye pa na yo. Ils viendront à toi. Ça que Noé a fait boye amoni lion ya mobali na ya mwasi bazoya bango mibale baye bakomi bono wale bokota bakota quelques minutes après ntaba ya mwasi na mobali baye babande kukutanela wapi ka mwasi na mobali baye atala boyako kama muselekete ya mwasi na ya mobali bazoya bakota puku ya ndako ya mwasi na ya mobali nyoka ya mwasi na ya mobali pe nyoka mokote chaque espèce cobra ye mwasi na mobali boa ye mwasi na mobali anaconda ye mwasi na mobali vipera ye mwasi na mobali mbwa ye mwasi na mobali nyawa ye mwasi na mobali Nzamba zotinda bandeko bapumbo elikolo awo amona mibale ba ye mwasi na mobali pigeon mwasi na mobali ba yo bakotina kache bafanje bandeko na likolo mutu azalaka na likolo mutu azalaka oyo biloko nyonso eyokelaka yake soki Nzamba telemini ne ko résister ye soko moni mutu azotambola soit à cause soit à moi poste songolo soit à cause ya moi kamwa grade soit à cause ya kamwa tumwa mbongo zo simba abande osakana na Nzambe ali boma soko bimiye biseke passer so le ali boma na bandeli so ali boma komeka osakana na Nzambe te osakana na Nzambe te azoe bisano weke na kotinda mibale bakoye pa na yo pona nini po o conserver bango en vie. Ça dit que ceux qui Nzamba yebisi bino ke bokende bosali mutu makasi bokufi bokende ko epa Noé bokota il faut bokende pe biloko nyonso meme ya mwasi na mobali bayaki banyama na ya zambo zo mona ka dede baye bazokota dede baye bazokota alshwane zeki munene ya ndenge nini oye ku contenir ba espèce nyonso na ya ba insect na ba insect
batale boy ngungi ya mwasi na mubali bayeba ot na kati ya ashwan bayibisuke ngungi ya swaki mutu po apese malaria akoswana na be mutu azo batele biso amvi muninga tofana bilo onyo se kotiti eton zamba biso no we kanga sko arsh na zo tinda mvule banju ko beta e bomi mukile mobimba metina ya arshe dere inini tina ya alliance nzamba bande usala nano weza inini verti ya alliance nzamba do usala nano weza ki c'était pour la conservation du monde actuel. Aujourd'hui on est en vie. Aujourd'hui tous on a ba nyama ba insectes grâce à Noé. Bilo onyo su tous on se reproduire zonge belé ça travers Noé. Tikane bise bini chose. Ezali siko ni mutu ni nyama ni eloko ekoloba na Noé teke. Oh alliance na yo wana etalingaite. Parce que soke yakate mbeli espèce na yo elinga ke sala nini? Elinga ke bunga. Na linga na loba nini par là. Landa. Tozo ende malem même na famille no soko yebite. Toliyo kang même na ba masole na ba famille to uta oy. Ba bika ba période même avant likambu na Nzambe ya. Za église ezala ate. Oui ou non? Évangile ezala ate. Prière ba yeba ate. Pasteur azate. Soki bana babanyi kufa mutu na famille. Il faut kimela nanda kwa nganga. Mama mu atalisaka. Faut kende na mboka boy. Nde ba para bagenda ba bimbo ana babilo umususu. OK. Po bana na yo batika na boti bana 6 4 bakufi deo batikali na kimeli na bangwawa bomelanga bana nganga bisiye na kukata bango banzolo na osala boy na okanga bango nzoto ndoka umona bango lisusu te. Mais yo skoyo okukota na misala na ngai tokoyoka na yo boy na boy mutu azoluka refuge au sala nini akoti kuna nde bakangi bana wana nzoto ndoki wa bande kulia bango ba aya boy azukuta basiba kangi bango nzoto ale bango lisusu te bana wana bayeba bakoli akoze ya nani ya nganga wana wi uno bana wana siko bayeba boti koko na bino pe ya boti papa na bino papa ni mna ya boti bino so suite ya nganga wana ndenga kanga kawo ya liboso wana nde koko boye kukopa ko exister wi uno bino nyoso boti na alliance ni so po o memi bible nde ozolo bake elungo kuna mema nganga ko yebisa Nzambe ke papa me so ina kanga inzoto ya wo wana te mbeli ya linga abota maye ko yeba yote wi uno ezela enseignement ya masekite ya ozozo una loyenge ya ki jeunesse te ya ke biloko nini wana elandaka Nzamba zoebisa Abraham, j'établirai mon alliance avec toi et ta postérité après toi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Les rebelles ne seraient pas se retrouver en Égypte. Les Nzamba zoki, je viens au secours de mon peuple. Alors peut-être qu'un peuple étranger, mon peuple, pour Dieu, il m'appartient. À qui tu as dit Pharaon? Pharaon, atika batunangai. Suka sadi mutu makas et kozale yangai na ye. Pharaon moneka ngaseki. Batuna ye depuis quand? Ba obimate. Nzamba meki, ba obimate. Nzamba me Pharaon. Les Nzamba itekina Égypte a frappé. Pharaon a acheté Israël était. Pour Dieu, baza batuna ye. Parce que baza batuna ye comment? Landa matei. Abraham akutana na Nzambe à l'occasion nini? Abraham azo tambula makambo elekeliye. Tanga Genèse 12. Banda na premier verset comprendre. Abraham abota kate, abala mwasi ana mwana te. Amatia kiti. Donc pour na ye na vie na ye on dirait ya obota de susute. Nzambe ye mo baye o se révéler pa na ye. Monsieur Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Soki onji melingai, o tamboli nanga, o lanji makambu nangai. Je te multiplierai à l'extrême. Ça veut dire quoi? Ozana mwasi bobota ate na opeso mabota
pe na ofulu isayo mais na osala no alliance yo na bana bo obota bo osala yangai yebisangana moma wana nanda pesa Abraham bana so apesi bana wana suko basana nani bana wana bayeko bima batomboki balobeke toza kunate e dana ba famille ndengo bo fanjao bazoko bota nanda kwanganga suko yebite e dana ba famille ndengo ba mbongo kaka ya obokola nangu famille bazwa kuna ndenga bakisi mbongo ane nde tangisa papa na bino e pesa ye mayel ayaba na bino e dana batu ba para na yo yo to komona ka papa ni mino papa na bino papa na mino na babilo onaye ba matiti na yo yebite na ba matiti wana nde bande ko tirer ba chance ya ozo mbongo misala obokola bino. Vous êtes redevables na biloko wana. Ce n'est pas parce qu'on continue l'église le pas que Jésus est Seigneur et Sili. Mon frère, vous avez l'ère Satan zobi mais le Jésus que retourne-moi Pierre Nangai. Est-ce que n'a droit ni? Otaso na zoela kangwa. Sika yeba ki Jésus osana batu na yo oyo pe osunga na ndenga na yo mais ba oyo pe ngai pe na sunga bango na ndenga na ngai. Alors batele ba oyo ya yo mais zongisela nga nani Pierre wana. Même si bino ke ba réclamer Jacques. Pourquoi ba senga Pierre? C'est que Satan a dû reconnaître que en tout cas azana lié na Pierre. Ndenga to fanya to tiba famille andenge mo ote. To tiba famille andenge mo ote mon frère. Ya ozoya na makambu na Nzambe alo yengete. Tika Nzambe aider yo comprendre na Matteo. Il y a de quoi siko na âge to komiao. To vangi selikambu na Nzambe au sérieux to luka délivrance. La délivrance elle est possible. Si la délivrance n'était pas possible, je vous l'aurais dit. Et d'ailleurs, même pas moi, si la délivrance n'était pas possible, mais Jésus allait retourner Pierre. Mais il a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié. Pour ocholate. Toko sana prière. Puis pas y peut pas zoluka biso na ba esprit à alliance à ba famille. To cholate. Nzamba telema. Soke na ba singa e katana. Ba alliance wana e beba. C'est pourquoi au moins na évoquer qui verset mon olobi na ko développer en bien na matin de tozok en. Paul a que plus lui a expliquer que Abraham a kutamaka na vie na ye na basimi balé pe bota na basimi balé. Et dans la Bible, ce n'est pas le moment. Nazo flasher quand nazo kata pona air. Abraham se retrouve na nda unaye na Sarah na Agar. Sarah avec moi si oyo Abraham balaka na kibu jeunesse na ye. Aluki na ye mabote yete. Agar adereke égyptienne. Mutu a musala ayeki musala na nda Abraham. Satan a inspiré Sarah. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Satan a inspiré Sarah. Et ça nous embête. Inspiré Sarah, il y a bisa mobile na yo. Le kole yo zo botate. Azwa ta mwana musala na pesa yezemi. Bande si photo zonga na nature normale ya base. Ba mama ondinga na ebele ba na bazu. Na normal boy. Moi sini na olobake. Zomana musalo bota na ye mwana basi oyo ata zo bota te kotinga makabo fande bino mibale pebo bokufa bongo bino mibale mama ne bitesuke nazo kosi yo de ko sede ya bota yo tikala otalela kaye a bota la paix sincère okokaba. Alors c'est pour vous dire que même le Sarah Salagon, ça ne venait pas de lui. Elle a été inspirée par le diable. Zoakasimwana musalo, le kola nzambe, azola kabisoka bana, azola kabisobana, tangu musus, azoyo kasoni nzamba za se gêner. Pour le vérité tala âge to kominango, tam sazo se gêner, nde azo olo ba vérité te, moyozo amwana musalwana, o mekana no kobota naye, to ouvrir le kambwana. Amen. Alléluia. Abraham, yo mon Abraham a fungulé la Bible.
Albina sare e biloko ni nando zo banangai. Oza mupagani. Wote ndanga wapi? La kelente deje. Mibali. Mama mibali ba mibali pa mama. Na bandeli. Mibali ba mibali. Mbali ko pese confiance mingi te. Mobali ko pese confiance mingi te wakenda ka veiller trop hey. Oh, atanga ka Bible mingi. Ou un évangéliste. Ou un ok, le va faire. Hey. Mbali faut toujours contrôler. Oui, maman, nazolo banabino na chema ina munokote. Fongola. Ngana yebisaka ba mama. Bon, c'est entre nous hein. Ngai pasteur na ba mama na ngai. Ba papa bokota te. Makambwa papa na bana na ya basi etelebino bana mibali te. Nebisaka ba mama. Ndengo zo tambula boy. Ato bali. Ato soboti bana. Ata oza ndenge nini. Komitika te. Bunde toujours au se maintenir. Pourquoi? Mwana mwasi nyonso azoleka na nzinga na yo. Mwana mwasi nyonso azoleka na pembenya mubali na yo. Michaka na mutu ke pona ngai ambanda. Je suis prédicateur. Nakoloba, est-ce que la reine Vachi pouvait imaginer que Esther esclave mwana musala ko remplacer na Liban? Na niveau reine Vachi bazole na mubali na cortège. Pipo, sa majesté le roi avec la reine. Ce que bazo kitaboy, sa majesté avec la reine. Lobi reine Vachi zo salere bazo ba el banda, bazo ende ko lokota mwana moko ya mutazo boko la ya sentinelle ya porte. Mwana wana ndazo okome reine. Abandi ko tambula na roi dans la gloire. Vachi pembeni. Bongo suki Vachi bakitisi ye balo ochi mwana pembeni. Kaka yo muto za propre. Odamba ndete. Mama nazolo ba mabe. Wala anda mubalite. Ozokanisela ngama be pamba. Yebisena kukanisela yo. Pone ni Abraham kutu salikaka yo mutu amukili pe Jesus ozate ya Bible te. Abraham ya Bible babies ka yo mutu ya libanda Bible. Ye o libanda Bible. Tu n'es même pas de la Bible. Confiance. On a le nini nazo baby sabango. Nazo baby sabango te nazo mama balubi nazo baby sebin. Oh, yo kazo bo ere ko ke osomon. Basifte bazo tindo akata ngai. Nakata. Yo ba mama ko eza mois de mars. Mama boye bise tozana mwani. Eza mwana bino hein. Atika baje. Na tei peli tei po tozana mois de mars. Ko eza mwa ya ba mama. Tika na fungula bino. C'est pourquoi na ebisa aba mama keba. Hein? Tika mubali musika mingi te. Oh, asana makambo na ye. Makambo na nini? Nini? Na kangi parenthèse. Amen. Bon,
Ela. Kaka pana ulanda. Babi site ya kaka moko. elengi ya kano elengi kitoko BOMOKO ya mboka. BOMOKO ya mboka. Babi BOMOKO ya mboka ndi mutekangi moki. bana matadi bana bandundu Équateur Pobulanta ka BOMOKO ya mboka. BOMOKO ya mboka. ZBK na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Lanta BOMOKO ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano